Merci Nabala Nyoso ya KNB News. Chaîne Nabino Bopona, nalobaka toujours na likanisi ya mwana mboka Jimmy Mukendi Chimanga. Honorable ba meilleur VOA Pesika Zwami. Na boza scotché, boza connecté partout bisika bozwami pona kozelaka somi ya ba mongo ancien Bogar, bino mo bolobi ancien Bogar. Ba pesa bino ba sango ya solo. Na pesi sou merci na Frédéric na ba meilleur Vekibasa Madiba incarné à papa Augustin Kibasa incarné à papa Frédéric Kibasa. Wa pesika bazwami na chef na Jimmy Mukendi ba meilleur ve bisika bozwami. Bon retour na Fachi Beton mona bilaka asali penza surprise ndenge kaka ezalaka na tango ya entrée fidèle na vie na biso Laurent Désiré Kabila personnel tango ezalaka pouvoir banani balingi maboko ebetami eza ndenge moko Fachi Beton alobaki fa kitana kasai wana wa pesika pena la kisi bolumbu ya bandeko na biso bandeko na biso batetela banoko na ngana mongo kalate bokoka na zwa no se convocation na mongo il faut bandeko na biso ba ko samba na réunion na mongo basambo lokola mbongo balia kate wekenda kala ya Zaire bingetele. Merci na balani so ka mbenu chaîne na bino bandi pour limbisanga mo mukena zo souhaiter condoléances na ngai na bandeko nyonso o bakoti moboyo na makama ebele kaka nde na lobaki na libota CICM tobungisa frère Jean-Paul Kala la Mukendi obe na bakombo ebele papa Somotro Fiderekui watika biso na maison Simeon na père Sébastien otokundaki na ba père Didier provincial ngomba CICM na père Bartholomé na ba sawanyo so CICM bazalaki wana ebele ba père Mangongo ba père na biso bazalaki ebele so na tangi émission ozala na ba minute te na souhaité condoléances na famille Liloka ya Kulutu François Liloka o babungisi mona ya Papi Bondeko ayebana ki na ba jeune ebele ba sangusu o petu uta ko discuter na makambo Fachi Beton pour na implantation na Wakabokika na souhaité clan ya Wakabokika nyoso ba condoléances matanga tokolala lelo butu wana na mbudi na veni Yori koleka terminus pour na komsalobi nzoto amowe na maître Francis Loko azako kamba nini ko wana to kunda lobi samedi bokolimbisa biso parce que programme ekozala kuna baba koya ko participer bandeko nyonso bayebaki Papi Bondeko azali so na vite azongisa molimo pankolo to ko kunda elobi na mabele ba koko lobi nde bokozwa programme etika na souhaiter bana Wakabokika nyonso ba condoléances ba mama na biso mikike ba mabi mimi bongondo tokutana na matanga na avenue Yori na mbudi na souhaiter pe famille kufeli na avenue Fidèle papa na biso kalala na pesa programme wa tozwa programme na seke na zo souhaiter libota wana ba condoléances émission na biso ebandi ndenge bande ko babinga partout bisika bazwami balobi tolobela lelo makambo ya loja tolobela makambo ata mibale misato me tolobela likambo ya loja ndenge bato baoki soni babenga balobi yo pe oloba oza président na mongo tenga za président na mongo te président na mongo eza seul leader Jean-Claude Bandeta Feliko songe ya mbeli mokongo akoba oyo basimbaka pamba te babetaka maboko te po maboko ekolema Jean-Claude Bandeta bana Équateur balobi basala libala na ye na Gilwando Mboyo obana bakomelinga na mbanda balobi partout balobi azozela parti politique na bango arep wana ndesika biso nyonso tokokende mpona kotia Fachi Beton maboko loja basali soni tokonvoke réunion wana tozana ba Gilwando Mboyo baondekane Jean-Pierre ba Jean-Claude Baende ba Leonard Bonzeka biso nyonso tokutana réunion na mongo wana mpona komeka kopesa bitumbo ndenge bande kwa loja basambwisi biso bomonaki babisinga kutu na mission ya Chumbe président zozonga boye po alala ki olala nde na tire pa sango na kati ya chambre sango bazana mama Denise wana tobeta lisolo na makasi te poza mwasoni bande kwa batetela baloba wa mingi bande ko elise tambo basape wana kaka na batetela ngo magaba bazana Sankuru bomoni toujours na Sankuru aéroport ezakite aérogare ezate aérodrome ezate stade kuto bal ezate mais soki tozolo makambo ya politique awa on dirait bangonde basomba mokili Elisa ale kamona kolo lupango afutela te alongwe pa Molière yepe Molière azakana na mongo na webisa bino mikolo ko yande tozane na mongo tozaka soki 36% ya Congo moma tozebele mais to convoquer réunion wana pona ko suspendre bango ko pesa ba carte rouge neti bina ba vieux Adolphe Nosumba ba vena nga mende soso kanga mobali soso mobali alelaka tango nyonso na samba wana po biso na kimongo
Mendo Malangelingi lo basoso alelaka chaque 5 heures ou bien 2 heures. Mais Mende basali soni omoni nzambe azala na makanisi na ye. Bakulutu Mende na bashalo koto bamona kindenge bauti komandie na Mobutu na musée na babiloko ba RCDN po onosumba zaka na guerre na rébellion RCDN. Banani ba Charles Koto ba Mendo Malanga ayeti na Joseph Kabila. Le fait que bamoni que Kabila vomir bango sanzi bango ndenge babane ko sisemba Joseph Kabila zamaele. Amoni que soko ba marché kana ba flatter wana mwamba on est à pension ndinga zali retraité wana parce que azana na fonction de sénateur en vie. Mwamba on est bana ba junior ba kolia na ba sifa bango bayaka na masolo songi bakosaka ye azamaele azoka bango lisutende bomona ki baselige basali force moko ekamwisa na bato fumutoto ngana ba azamutetela. On a fait des débats sur lui na Kinshasa ke fumutoto am Kongo te bato batianga tembe ndeko babu salo atianga tembe na mutu wa DGDP na bisi tozo ya ville na isi wana bi fumutoto azamutetela noko na ngabatie tembe bomona ki wana balobaki ya mutu abandundu o aza kasaye bona balobi makambo ebele o azande mutu ya bakongo na bite azalaka mutetela bomona ki basali lisanga ya bandoki ya banganga potango facha ko ya mona bango baza bien organisé basangani nzoka na liboke ya bandoki bato malamu bazaka te ezaka toujours mauvais sort parce que ce bandoki basangani eza pona ko sacrifier ou pona ko tuer mutu moko pona ko sala sacrifice moko na bango na célébration na bango. Bomoni conséquence bato ya maele lokwa ba Mende bato lokwa ba Charles Koto oya zaka na matanga tiki $10,000 mais na ebite na ba chumbe wana na ebite so na ba kole pesa ika bongo soka koma na kole ezali soni pe na kamwa ki catholique azaki kuna ba monseigneur Stanley Lukumona bazana ba mission kole wana ba chumbe na ba monseigneur bazalaki kuna na ya kamwe ke koma territoire wana bande kona biso batetele zana soni boy bomoni bino moko na miso mutu yon salandi face au monde so botie tembe na kolanse ba image wana tina ba YouTube bato bakomona za soni bande ko batetela bakoloba nini et puis na osenga na président Félix oyo bato babenge mona bilaka président Félix ozali mwana oyo papa Etienne Tshisekedi a s'incarner na nzoto monsieur le président. Éviter des distractions dans le monde politique. Monde politique, oui, c'est vrai. Politique, il y a servir. Monde politique, ils allaient servir. Tout le monde la démagogie, na kati. Na mindel, ils allaient servir. Tout le monde a servir la population. Oh, il y a besoin de comment slogan. Même après, c'est un penge, ceux qui ont penge, baza koloba na combo ya président kofinga ko insulter, wana ezali so politique. Tout changer combo. Ya on a lo bagi liyoto. Na pouvoir ezalaka te ndenge basuye ba Mende wana bakoya komona elongi ya moko na bango na gouvernement monsieur le président pouvoir ezala rotatif ezali te ke bango kaka bango na tunaki na émission passée bato basala na papa na biso Kengo Léon Lobisi Kengo wa dondo to pesi kombo ebele wana bakombo soki 7-8 est-ce que bato basala na Kengo wa dondo ti lelo na France baza ko kipe kaka ba poste politique baza ba décider ka ya France parce que Congo démocratique ezali lokola continent ya Amérique ezali lokola Brésil est-ce que il faut kaka bango ba lobaka po monsieur le président botango de fait maréchal Mobutu bango bazaki bana mike génération na ye banani bazako pesa Mobutu mayele ko kamamboka bona fait fo ya ba village banani ba pesa ba chef de groupement mayele pona ko kamamboka. Toute autorité vient de Dieu. Moi, Bolimbisi, toute autorité vient de Dieu. Mais c'est le président. Pouvoir ezalaka. Et là, on a bazo sonde ne alobaki na peuple israélien qui est non. L'homme c'est l'homme au cœur. Vous allez l'homme c'est le cœur. Et Nzambe na population. Vox Deus, Vox Populus. Au moins la population, basa ko attaché au mingi. Ndeko Joseph Kabila kenda kia wana population penye simba kite. Ngana saba montage nyoso a convaincre baton Équateur pour na tozwa et oyo sengela ki ba Kabila na Équateur. Lelo na beti lisolo wana avant Joseph Kabila tia makolo na Équateur ezalaki guerre munene secret na zolo ba lelo. Ba Équatorien ba seliga ki ndenge wana ba defe bombokolo kumba ba sali makambo na bango na ba ari Thomas Lokondo na ba bari sorti sa Équateur. Koko sala Kabila Joseph Kabila ke kuna soke ba beta mabanga Jean-Claude Bandeta Feliko abuka ka barrière wana. Na salaki na Denis Kalume awa na ba négociation wana basali même kaya de charge na ba indiqué soki ba beti Kabila un coup de pierre
ba lever ba ende ba sali bango ba senge ko sala ba enda lobby ba koki ko ina mokonzi ya mboka te azali père de la nation azali garant de la nation ezali makambo ya lokuta mipepe salami na Équateur ba ende Kabila tiki mbongo pona ko réhabiliter mbandaka wana tango ba uraga moko elekaki ba lokondo ba selige na ba isoyongo ba defe isoyongo pijos ba lobi fo ba ndati ndela bango 6 millions na lo ba secret wana parce que nazalaki leki azalaki ko saba montage politique à l'époque mais sore zalaki ba nda lobi na koki ko sacrifier population te ki bino bo gagner mbongo wana ba enveloppe de crise obino bozo luka ekoya na mito ya population te tala esika guerre ba ende yaka na ba ressortissa Équateur ba kulutu wana tozaki na Charles Bofaso azali conseiller principal soki na kosi azalaka na ba événement wana azali kulutu toto saka mingi azali na bagage belé papa na biso Charles Bofasa ameka ko pesa Jean-Claude Bendemayele ya ko procéder na mbongo wana à l'état et puis banda kwaka na mutambo wana te soki Boshabe basali ba montage na ba chalamona monsieur le président Boshabe basali parti politique pona kolobaki yo sungaye Boshabe bauti alembongo ya Sinela awa ya Brazzaville bango tuna ba Herodia baliaki batebele na ba Vital Kamerhe na lobi bien so bolingi preuve ba archive alete ku farate ngana sana nga moto ona lobi na za combattant na Kinshasa baliaka mbongo ya Sinelo Brazzaville afutaka Boshabe baba détourna mbongo ebele RDC aza noko na ngape na mongo Boshabe Evariste Boshabe azali parmi bakuluto na za kokende na bureau privé na yawa na Nectar Afrique aza mabe pona ngate mais nazolo ba soni ndenge bakeko ya mbali suna Kasai nazolo par rapport ne ba mende ba noko na ba sambwe na même Kasai wana na loja est-ce que monsieur le président pour lobby ba peuple ba personne sous confiance il y a deuxième mandat est-ce qu'il faut ba na habitation ba benga ba leader parce qu'un leader azali moto yo azana ba tout politique un leader azali moto as exemplaire un leader azali moto so ba lobby peuple telemeli mais ba mende ba sambwe après départ un chef de l'état ko kota na mutuka discours politique esili to visite na yo ya descente ya échange de vœux esili ya bonne année menda leki na chaîne moko bandi ko finga ko critiquer ba chaîne wana tout le monde a suivi ça tout le monde a écouté monsieur le président ngala kanisi na lobaka fachi beto 2025 na lobaki ko sala 10 ans 20 ans 30 ans ndenge population akolinga mais loko ezali monsieur le président soki ozali toujours associé na bandoki wana bancien politicien wana bo balembaka mbongo te monsieur le président Congo ko progresser te nazana soni osali tourner kaka moko tala ba vérité bimi bongo mukolo ko kende na Équateur monsieur le président sala ta mukolo moko ba gouverneur ndingo benga ki bango na session ba gouverneur rao moko na moko ale ka pesa état de santé ya province na monsieur le président na banaye ko zela tango protocole azotanga ba discours wana avant yo procéder mais na banaye ko zela bobo boloko ale ka pesa état de santé ya mbanda ka monsieur le président ko sekati olembi c'est ça segisa yo mais soki bobo ale ka ki aloba état de santé bobo boloko ya biso na Équateur sud na Équateur il ngeza la soni il reste la soni lelo gilo andombo bazo sepela na pourquoi monsieur le président lelo ba la chanto de baina na Équateur pona nini tala discours mo na lobaki awa na émission morgue gilo andombo yo ba pesi annonce na ye na podium mbandaka heureusement zaki na se bobo boloko l'état aussi sa discours pas que nous zaki lo andombo yo amase na podium abuka na podium bakwe batu banyati gouverneur ava ba ya session makambo ya soni gilo anda koya na mutambo wana te linga ko lobaki aza sauver babiloko ya mabe ya kala bosoto ndenge wana mbala moko de faire maréchal Mobutu akena mbandaka na ba ekete bina bato ebele ba bomboko asali discours na stade tango asilisi bosoke za na bralima so na stade so na bosanité tango asali discours asisi na suka bia abu mutu na mutu akende olala na ndako na monsieur le président baluka nzela mona na mona benda na balala na ba hotel ya basango babande kokanga na sima Mobutu balala na procure ya catholique wana ya mbandaka po Mobutu afutela bango mais mbongo bazwa kekendaka wapi mutu wa Charles Koto na China zana ba appartement zana ba immeuble awa na Kinshasa zana bandako mutu lokola mende azana mituka metala ba keloja bazwi biloko sherebe okende opesa ki pona ba biloko ya ba réhabilitation nzela ba présenter le quoi ya bango ba ke kolia commission pas sherebe okende monsieur le président pouvoir politique basela kango pouvoir politique basela ngoli otote nazana pasi parce que ba komelinga ebele
na famille moko lelo ba benginga bazali na avenue on bango eza mwa makasi avenue Nyakoma numéro 26 famille Denzu balobi biso pe tozozela yo mopanzi sango mona mboka somi ya bamongo bazali bato ba Congo archi Kutoma na papa Denzu na mama Timba na bana na bango bakomelinga bakomi basa beliawa bakomelinga balobi no eza sérieux ke makambo zo panza sango mopanzi sango eza ya solo koma pepa biso na yaka wana deja nazana ba veni wana parce que na yaka pa nzeta mbila nzeta mbiji colonel bana ya kote wana nyoso balinga balobi soki ezaki élection ya muzeme nzeta mbila batomboli ba meme chipoy coup chapeau na mona mboka colonel mbiji nzeta mbila ba okata ekola ba peuple balinga biso zaka contre muto za contre population za pour population tozalaka contre et toujours moi za pour na ye nzeta mbila coup chapeau. Monsieur le Président, peuple alingio, tout ça la musala. Lelo bana ya lukunga babisinga ba secret belé na musala na osala. Nazolo baka mwa muke, basengi na Gentini Ngobila, Mbaka, kulutu makelele kota ki pinza na Nerombu leo makelele esili. Grand frère na Nerombu wa matete na kota pe na ba réunion otango babandi ba motion, mais to mona ki akoya pe na motion ngo ya solo. Kulutu Gentini Ngobila bazo senga na osala pe tourner moko na ville capitale à Kinshasa mona na ba bralima na flamboyant solo ezali na grippe ezara 3e degré okoka solo ya poubelle wana awa kana na flamboyant na bra Congo awa so na bralima kaka pona okende bon marché full matati moete baboka na bibembe bana mike wana na komema caméra na biso na ba image awa na nzela ya babenganga lelo côté colonel moko vani na Mondo Vision colonel Joli Limenga babenga wana ndenge régie des oiseaux sala manœuvre musala ya ko relier kaka banini ko kangisa batio nga moko na l'équipe plus de 5 fois okomona mutu ke na batio bakale na nzela po bakitsa eloko za so 5 tio soki 4 baika na bakitisi wana basali musala ba régie des eaux il faut mutu ka régie des eaux bare nzela po na embouteillage. Monsieur le Président basenga pe likambo ba mituka ba livraison ke na otika population batuningai balobi. Monsieur le Président, est-ce que bakoki koteka bafufute ko livraison bafufute kaya masanga? Monsieur le Président toza wapi papa Etienne babunda pona mboko makambo elimwa papa Etienne azalaka soka alobi grand leader kibali ambongo abingetele wana tena mikombo so bato bapasoli tala degré o bato babande ko considérer papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba Fumumpa paix à son âme, un grand leader oyo kelelo soka lobi bato bali mbongo ebimi na maboko ya Mobutu te bakolia te. Est-ce que tokozwa bato alolenge wana ba envoyer dédié Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo bato bazoloba mona bilaka eza président Félix? Monsieur le Président, pourquoi na ki batunira mais olobi oza surpris? Oui, eza faux débat pour nanga. C'est tout à fait normal que ozana ba dossier belé okoki koza surpris na dévoler pour nanga. Na bisi population lelo ba yokanga bien parce que oki oza surpris par accident que loko ano so longola yango so suspenda yango. Mais na nouvelle technologie exemple na ba mécanisme mususu ya ba téléphone ya ba degré oke na sana no ko arriver na ba réseau wana ko expliquer le lote eza ko sale la biloko ebele ya ba réseaux sociaux ba biloko bazo dispatcher yango pona ko essuyer yo na banini ezo uta na cause ya bazo consommer mingi ya méga bato bazo lo baka rame oui mais il faut bazo sale la application ebele bazo sale la ba réseaux sociaux ebele bazo bateke bazo consommer sur quoi ya kofuta paiement ya biloko wana na niveau ya taxe ya l'état ngana koloba ba faux débat ko finga ba excellence ki nani Augustin Kibasa Madiba oyo ngana respectaka kelelo soka zana ba États-Unis wana soka zolo ba likambo ya Congo bato ba respecter soki azana ba France wana telemi nde na ebaka ba débat na ba français net ba bafala ba itusi José bato ba kotosa na niveau ya hydrocarbure wana ba expert ndenge pe to senga ba réforme na niveau nyoso ba la police wana ba armée na biso il faut réformer salama ngana lobaka ba toni mo balelo ba yana ba innovation ko sakanate na enseignement wana ngana zo respecter bato wana. Monsieur le Président, gouvernement ba wario eza fouti lukana no sela biso deuxième gouvernement oyo ndenge population ba sena nga pe compris nanga
naza moto na yoka kana tambola mingi na keti na basekoma fe kota balemba yembukuna kota ba kisenso okati sanjili bato bazo senga nanga monsieur le président il faut ça la réforme il faut ça la gouvernement sika pona okende na biso ndengo lingi ko aménager 140 territoires wana ngana osepena babongana nga kuno zwi ministre lokola babofaya otindi na eloko moko malamu ou bien environnement wana torobo faya o bato bazozela lelo na ko sepela ke otia bato population bazoka monsieur le président parce que tant musubiso to ba pandisango lelo bana ya lukunga bazobisanga il faut Jimmy Mukendi mbalo ba voter c'est comme ça pouvoir ko kiko zala ndenge za na ba France na ba États-Unis muto kiko sauver nation muto population kiti boye adumne na no dose ya douleur ya population c'est comme ça ezata bilongi akala nde basambusi ba mende lelo nde basambusi ba Adolphe Onosumba nde basambusi ba Charles Koto basambwe na bafumutoto bazolo ba mingi na Kinshasa nzoka kuna bazata nelo kwa malonga te na convoquer bango na mongo na suspendre misala na bango monsieur le président nazali parmi bato bayoka na mongo somi ya ba mongo esengeli oyo ka population na ibisaka bato na lobby naza pe conseiller na yo ata na siège na yo na cabinet mais naza ko yoka ko population ba lobaka ngape na terre population wana na nzela ya media na KMB News monsieur le président sali la choix population soki lelo sasungo so za na Brazzaville ti lelo adversaire moko bako akolonga ete ezali makambo population ba lobaka ba payer belé soki ba président ba umela ezali par rapport bongo kuna azalaki malade pendant longtemps mais bazali kozela eti ba traité monsieur le président ozali mona bilaka o toza kozela revenu to tozoza résultat malamu ngana lobaka pona yo mukolo moko te na kozelo ya otikela ngai kwanga na ndako na ngai sika na bana na libota na ngai mais le fait que tolobaka mona mboka kama mboka pe ozali incarné ya bato ba bunda pona lelo tozana kimio bazo alipanda mboko ngana koki koloba mabe pona yo te éviter na ba flatter tia ba ona musika na yo ceux qui balingi enveloppe de crise basangana opesaka bango bazepe ba député bako mape ba honoraire ministre indemnité de sortie zali bako so salaire na bango salaire la population bazo ba monsieur le président salaire la population tala na mone longia mama Denise tant population bazo loba mama na biso azaki triste mawa koyoka makamandingo na poza mama ya bana bongo lobi ba mona mende na pouvoir na poste politique tala Patrick Moya lelo a changé quand même communication ndeko na biso menda zalaka chemise ezali bleu il va changer bato bisa bato eza rouge biloko wana monsieur le président peuple asanza kandengo mona kindeko Joseph Kabila komaki na niveau moko ya pression ya kosakana te monsieur le président tolingi te lobi ela ndenge wana na sepeli parce que bandeko babengana partout kilo ndombo yo ku chapeau bazozela arepe oyo sengeli to ya bana mongo to sangana poto to mbeloko wana na toujours na vision ya chef de l'état Fachi Beton monelaka boye pa Fachi na ndinga flatterie teke boye koto de doublement boyo kilito moko boke ko bisandeko Joseph Kabila bango nyoso mibale bazali ba Lyon lelo ça se ne mange pas botika songi na monde politique to sunga bango ndeko Joseph Kabila lelo azali sénateur en vie lobi petomona Fachi Beton sisi 10 à 20 ans nae basangana Joseph Kabila bazo zelo akoya lobi to ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo mais bon pourquoi po balinde ko fayulu te po biloba loba nae ezangi ses pouvoir mais soki ezali bato ba maîtriser politique bato bazana nouvelle classe politique bato ba komi ba fin politicien na Congo ekozala malamu ki ba epe kozwa makanisi pa na bino Congo ya lelo ezali mbongwana bande konango balobaki Fachi Congo ya lobi na pesi bino mbote bolobi nanga bozo selanga lelo na Koweït na koya ne fiske na laksa elongi nanga na liwa ya maître ninja wa bande ko sape makanisa malamu pona association ya Fachi pona Congo ya lobi Fachi Congo ya sika na koya wana bana Koweït nyoso kota ba membre côté père Simon Zokamba bana mbudi côté père na Barthelemy Zokamba na noviciat CSM boleli kenaya wana pona makadam soki mokodamo basali na nzela Afrikas ke so mbule beti nyoso evani na makadam solution za na Fachi Beton to sala kaka na caméra to laksa bakonzi basi sala pe passe na mukolo moko te tozala na confiance na Fachi Beton ye moko ti kotambola monsieur le président na senga ka mukomo kitambanda ka boyo ka ndenge bana Équateur bakoyebisa na biga Équateur bato bakosamba ya kusakana te okoyoka bakombo bakotangela yo ngana boye likambo ya Kengo Wadondo a décidé il est décideur de quoi
parce que liwe kumbaka moto nyonso. Monsieur le président tambola na Congo oyoka eza pré-campagne te ozali mokonzi ya mboka sengeli tango bana mboka bazana posa na yo okendaki na est esika baloba okoma te okande bato ya est baloba mona mukia yela yo carte mémoire soki flash omona makambo ba exida bazofuta la police te pona ni ba ochele biloko wana bakata mobuka na bango nde bamesana bureau 4 bureau 5 esala musani na la police ba bureau ane kufa na koloba makambo ya la police ya muta okangaza te ba policier ba onyokwa ma policier akufi boy ba sa ba benga famille sala tinsang ba policier mona beli mona kufi olandaki kuna na loja basi ba policier bana 10 bako ngana koloba makambo na petali général Kasongo Silviano tala ba policier ba lata bizarre bazobotola bato ba mai ba société milangezo tout la mai ya chassé toke wapi tozokende monsieur le président betame sa sala réforme population za derrière yo na pesi mbote nanga na bandeko nyonso balandaki ngai o balobaki ke tolobela makambo yango na kanisi bana ya famille Denzu boyoki nde na lobiawa na obosa na bino te bozala toujours bana ya Jovi bongongo tokoya wana na Grigo tokosangana ndenge apesi accès na bana ya Fachi Beton nyonso baya basalaka ba réunion na Flat Hotel wana Grigo na rond-point ya papa ya Kasavu bana Kimpwanza tokoyaka. En tout cas, je vous remercie parce que tolingi ba jeune net bino babazana na nouvelle classe politique. Ndengo lobike bozapo na Fachi Beton. Oui, ba taxe au futa na ozape parmi bato basala musala l'état, mon kanisi li Fachi Beton, olobi boko sunga de plus de loin na sepel na Jovi bongongo na mama na biso Eliana Bofonda. Tout ça wana pona osunga bino. Bandeko balandenga na pesi bino mbote mingi na pesi bino ba merci. Bo s'abonner mingi. Na PCP chef na resika zali bambote Jimmy Mukendi bana lukunga na kotambola tournée à lukunga na kotambola ba champion mopanga na bakoka soni Jantiningo bila tambola na ville capitale mona Bosoto sala jumelage otanga na poto Kinshasa zaka Gombe te zaka limité te zaka bandal te tambola ta na ba Gombe ma ba tinel msusalité ba boka ba mai ya ba Thompson na linyo mingi Jantiningo bila tout ça la fachi te to rendre Congo na biso musala parce que Congo ezali ngai yo Fachi pona bilo bazoloba bila za zéro na kosi bakosi ba prince mpenge bakosaka bato ça ba récupération politique soki bolanda nga toujours ezalaki toujours na caméra ya Hervenza kana réalisation ya papa Timothée Kaembe wa sala ebele na toujours na coordination ya Jimmy Mukendi Chimanga oya lobby tosilisa makambo mpe tolembi bisika zoami na pese ba meilleur ve na libota na tokutani tozawa na kaka tozo sunga Congo pona vision ya chef de l'état Fachi mona bilaka tozaka na bino tukolemba bino te pour s'abonner mingi na pese bande konyo so chika pardon Bosco ba faux policier bokeba